mbuta zambo na salibino nini po akoteli ba mama Louise mama Nuno attaqué akoteli bino te bozala pe bokumisa ye akoteli bino vraiment mbuta zambo na lapa lelo kokotela ka lisusu ba mama te balobi kolia na mwasi kolia na ndoki mpe kindoki ya mwasi ezalaka somo. Coucou. Ah ouais, ça est lima. Auto papa zama ele. Ça le franchement. Je m'appelle Elisio Anozi Bambou. Moi ni Jésus, moi ni Zambé. Yeri malo kanelo to kabitore. Yele ye ye ye. Yele ye ye. Oh look. Bokule. Alina na yanza beke mono yolele. We now watch your way. Really back on that, you know you're a kilo. If a cuckoo, Yeriman, I may now watch your way. Au monde des Zawana, moi, ils ont la classe. Trop c'est trop. Nous avons demandé les Zawa, Simbalenu, nous avons Congo, les Zaoloba. Quand il y a pas de question qui se dit, quand il y a dit ça, nous avons des abonnés, nous avons demandé les gens à battre IDPS, battre Pareco, nous avons demandé pour excuser Ngaï. Comment ils ont été là, IDPS, attaqué, nous avons Pareco, attaqué, battre les Bazawana. Vous comprendre, qu'est-ce que la vie c'est abonnés? Tu remettes la mort ici, tu souffres ici, tu remettes ici. Papa la biso Etienne Tshisekedi. Donc tout le monde papa la biso s'il te plaît. Président ya Titi. To vota kiyo aussi ben élection. Si ko banda au vanda kuna, to zo comprendre sous ce loco té. Commandant Claude, commandant Yojo. Maître Yves Coucou. On est de bonhomme à commandant Yolele Bamouyame. Ikiro bonama. Ikiro bonama. Kongoli aboka boka commandant Motote. Mayar Mengi. Sakana nyamona ngewina wojo moye. Bobo fijuro bobo. Leta ke fijuro bobo. Ye. Nesire nyame bangiyo. Lobo nyamona ngewono yolele. Yerima fali bube kauta na mboka ye. Yerima mwana mboka kauta na mboka ye. Chibo pero kauta na mboka ye. Lobo moto ye. Chibe piane lozoke. Yo nazari zera mboka. Il fait coucou, c'est quoi? Sakaka nyamona belo joka mi wene ngomo. Lobula la risuwe lojo bwene mona ngomo. Tade tire nyame. Komanda sube zamale. Yari tie ko bwe bangi yoyo. Kaboko mifoka. Sanyaga bede kwe. Sanyaga bede kwe. Yo chikle mamenye dodo. Sanyaga mamalbe. Loba nyanga gerorwe. Etume mozo tire. Wa Kaboko mutoka mama reji Chibe piana yake mono yoleleke Oyo bauta na mboka batonga mapongwe Isotole bana zona zopo chero kote Nuwa mume Waikanga
mbutana biso zambwana awa ezali mama Louise awa biso eza radio ba combattant tokoki ko banga mutute mama Louise soki ko tokolobela merci. Merci. Donc, maman Louise, maman Nangai, sœur Nangai, alobaki, nasina landa yango déjà, et aux hommes sans ressources, eza malamu, parce que peut-être, ezali sujet pour nayo, to pour na batu mususu, alors, na radio de solo, toko pasolaka, mpoke na angle nyonso. Ozomona na minute oyo, ndeko desfe, ngai, makama neutralité, ezalite, neza makama biso nyonso, za kolite pour na pays. Eza question ya koyeba d'abord ete, makambo biso mibali na Congo to sali. To bazali ko sala biso to makambo bazali ko leka na est na en général situation mboka na koki jamais na kamoko te kotala mwana mwasi asiliki na ye bongo na permettre mobali moko ya Congo ameka kolandela mwasi nyonso akofinga akobamba biso mibali mabanga. Papa na mima Ive kuku ay brokondo Nayaka libala, nayaka kosona te. Yaya nayaka na kalibala, nayaka kosona te. Nana ya tia miliki ba c'est vrai qui méchant. Il stoppe les branchés. Obominga ya dodo, kasi na boli mote. Arindo kala yo obominga ya dodo, kasi na boli mote. Yaya mama ya mwasi makelele bete vrai bata. Soki ya mama na yo, na ya mama na yo, alo yeke ya mama na yo, abuzoba ya mama na yo. Kusaka, grand frère propre. Obominga na dodo, kasi na moli mote. Komanda sube yo, obominga na dodo, kasi na moli mote. Mama ya mwasi makelele bete vrai bata. Soki ya mama na yo, alidaba ya mama na yo, alo yeke ya mama na yo, abuzoba ya mama na yo. Tosuki na katikati, kese na biso eza boye. Yo sikoyo, olingi koloba na biso, nini? Inge kasuka wana. Non, biso tolingi solution. Biso tolingi solution na likambo yo. Nous avons fatalement échoué to défendre Bamamate, to défendre Banate, to Tekimboka, et il n'y a que les hommes qui sont derrière cette manipulation. Na minute oyo mobali nyonso ya Congo oza obligé omikitisa na mafinga nyonso mwana mwasi akoya na yango basi baza na 100% na raison na kofinga biso na kolobela biso na ko traiter biso na lolenge nyonso bakoyi ko traiter biso. Pourquoi? Ive kuku ay mukulu komanda mukulu zamale yoka biloko mabelelisi mwasi akitaka mwasi mindozo mwasi ya pembe basa badepanse mwasi akitaka mwasi ya barankine oya monene alula na ye kongi kebaka mwasi ya menkoso mwasi ya songo tobo bakamuke na lemba bakoma balese pase arikokala ya tambe ive kuku zamaele Yondo kozala ibino ko problème ndele. Ino ko kuna na tele. Il faut se faire bana ngai bakoko na bandeko na ngai bosala mindele ko mindele balingi boye. Mais tozo bena o monte. Yango la minute tozo la besoin Lumumba. Oya kufa ko na Congo. Tozo la besoin Cédric. Otumba ki fina ko na Congo. Tozo la besoin ya Arma. O se sacrifier ki ko na Congo. Aya ko se sacrifier. Aswa biso, amba biso na libération ya Congo. Papa na biso ngwanda ndeko na biso ngwanda toboyi to de information so pesa ka biso ba lecture no so pesa biso mais solution na biso eza nini solution so pesa biso eza nini so to lupa ya ngwanda bata ngwanda basa nini basiliki to lupa ya bata pareko basiliki to lupa bata IDPS basiliki kokomi ko bundisa biso entre biso batore misat bato batore balfie okipe bango te tokende tozonga eyaka batore misatu oyo baza batete na biso mpo nde tozalaka bata pareko ngwana na bata monene siko monene so tolobi ke tomonaka oti makambo eza lokuta
bato minene basali nini bakomi kobeta biso ndenge ozala tozala version ya monene olamuka obima na libulu place ozali opesa biso opposition na yo ngwanda place ozali tolembi kotanga na lise bima olobela biso eloko olingi ye titi président na biso de la République démocratique du Congo loba na biso mindele balingi nini Ive kuku mukulu komanda mukulu Samuel yoka biloko mabelelisi mwasi ya kitoko mwasi ya mindodo mwasi ya pembe basa badepanse mwasi ya kitoko mwasi ya barangine oyo ya monene alula na ye kongi kebaka mwasi ya menkoso mwasi ya songotobo bakamuke na lemba bakoma balese pase aritokala ya nzambe ibe kukuza maela Maria mama na Yesu azalaka mongola o Yudasi atekaka Yesu azalaka nde Rwande Joseph papa mobokoli azalaka moluba e Jean-Baptiste azalaka de kote papa na ye limita mama lokele de kakofi Pierre azalaka motetela o ana mongo Toma azalaka mokombo e ata ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga Salumu ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga Mablomodo zonga ya ndako zobongisa liba ekosi ate Mablomodo zonga ya ndako zobongisa liba ekosi ate Ive kukula nalokolo parce que tomoni ke l'histoire eza ko se reprendre roi David atango asalaki bosoto na ye na biso totanga bible tokondimelaka bible mukanda eza ko témoigner ete roi David bayaki babambaki na babanga na basi poussière basopelaki mais c'est le grand roi basoda na pemene basilikaki babi foto boma basi oyo roi David alobaki tika pourquoi parce que je sais eza responsabilité nanga échoué ya wana basi oyo basilikeli ngai basi mon frère DSV si tango bien mobali eza ko se comporter malamu te ne faut pas t'attendre à un respect na part ya mwasi basi DSV olingi ozwa respect ya mwasi yeba d'abord yo moko komitosa ko se respecter mwasi pe bapesaka ye promesse te opesi mwasi promesse yebaka ete komi nyongo meme na cercueil no bakoya kotungisa yo ke futa nyongo na ngai 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mama kuda kuda olalaki na bosolo Mama kuda kuda asituki ya kawale Mama kuda kuda olalaki na bosolo Bisable branché nana lokolo ai titi boyo Kabila dégage toyembi tolembi Kabila tolongoli ye atiki kitunga polele moto akotelokola kele kozwaki bokonzi aza te ti Kabila ye kozonga nde ozala bato kokende boye ti wapi tokende ti wapi tosi tolembi ye tisi nde ezala papa na ngai limbisa ngai nazomanke mutu respecte eza nde likambo ya Congo tolingi verité Ah
Olanda lokolo. Kaya biso tokaze debale. Somo koki na binote, bolo bana biso mkapisa na pouvoir, ezali balabala. Preuve notre biso balabala, topesa ki ici pouvoir. Ya ngona siko biso to luka 4e personne. Soki les trois là va se manifester, to luka 4e personne pour se manifester biso balabala to sanini, topesa ye pouvoir. Pour que na boye, ti wapi, bolo bana biso vérité. Mindele balobi nini, mindele balingini. Baka tak 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 tak. Et là on biso comprendre ezala ngote le 6 décembre pe to mola ngote nzoka ne siko le 6 décembre wala entourage on bakosa ka yo bimate entourage on basi ba keya chichi entourage on bakosa ka bimate le 6 décembre basi ba keya ba ikwa pion ba di ba Biso tonani. Yoka biloko. Ay. Titimboyo. Yoka biloko ya moko. Olena. Ekimoko sakala. Tikaka. Olena. Moto papa. Moto papa. Ya komana karaye. Evi dans le bas comme mutakufi batu baye na cercle baye ko bayote azalaki na nyongo na ngai tata oyo nyongo ngo efutamaki ya mwana mwasi namona pe na kisantu pasteur moko atambolaka mabe na une femme libre ngo alobiki na koya ko zombongo ya bakurso na koya ko tambola na ngai na église jour ya dimanche azelaki makabo ya ntsinsani esiliye atelemi azumbango wana akonte nyongo na ye ya bakurso ba ko sala kuna banyekese bafuta yango église ba keni na pemento ko futa abi awa na kata église pe botu na ye pourquoi na va ko récupérer l'art oyo alors action mususu mama Louise ayiko loba awa alobi ngo très bien soki bino ba mbuta oyo ba activiste bato bo beti tolo bo kumba biso na victoire bo kumba biso na libération ba papa ngwanda ba papa Etienne Tshisekedi atangi classement ba laka nyonso ba makeke te wana a promettre bango soki makambo ko lobela kabiso soki makambo ko promettre kabiso boza incapable ya kosala yango et les femmes ne sont jamais patientes surtout quand elles souffrent na ba conditions obiso nous to yebi et na za ko senga yo DSV banaja comité devant toutes les congolaises na ba action oza ko leka na Congo à promettre soki boko sala yango te botike la biso to ke na biso elingelo bete il y a encore 7000 personnes quelque part qui peuvent encore défendre le Congo à part bino de bobeta tolo te bo se vanter te bo mi mona pete ke ngai boza banzambe te. Ça c'est l'interprétation que a fait si ceux qui ont décodé aux autres comprendre en autre. Na likolo na somo koki na binote bolo bana biso mkapisa na pouvoir ezali balabala preuve notre biso balabala topesa ki ici pouvoir ya ngona siko biso to luka 4e personne soki les trois là va se manifester to luka 4e personne pour se manifester biso balabala to sanini topesa ye pouvoir Oh ya monene alula na ye kongi kebaka mwasi amekoso mwasi asongo tobo ilobalo bakokela lemba bakoma balese pase Aribogala ya Nzambe. ive kukuza maela Maria mama na Yesu azalaka mongala o Yudasi atekaka Yesu azalaka nde Rwande Joseph papa mobokoli azalaka moluba e Jean-Baptiste azalaka de kote Papa na Elibita mama lokele de Kakofi Pierre azalaka motetela o Ana mongo. Toma azalaka mokongo e Ata ofilinga izoba ese oyobi nivo yanga Salumu ofilinga izoba ese oyobi nivo yanga Mablomondo zonga na ndako zobongisa liba ekosi ate Mablomondo zonga na ndako zobongisa liba ekosi ate Ibe kukula na lokolo tokendaka boye ti wapi bolobela biso vérité mindele balobi nini mindele balingi nini kaka tak 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 eloko oyo biso tocomprendre ezala yango te le 6 décembre mpe tomona yango te nzoka nde siko le 6 décembre wana entourage oyo bakosaka yo obima te entourage oyo mpe basi bakei ya chichi entourage oyo bakosaka yo obima te le 6 décembre basi bakei bayaki bapion badi Ive kuku Mukulu komanda mukulu zamale Yoka biloko mabele disi. Mwasi ya kiteko mwasi ya mindozo Mwasi ya pembe mwasi ya badepanse Mwasi ya kiteko mwasi ya barangine
igete micro na etango nyoso tu na problème toleki na lomba. Allô papa na biso kinga 565. Na yebite mama igete na tango yo lobaka nani afinaka yo pembeni parce que to azali te papa na ngai bobele nyungu pamba te. Moi biloko esami aboko na bato esaka na moi koko sombe na yebite sali ko ma 565 na continue ko nyata 7. Nyata 7 na yo simba micro na yo tiango na monoko ekozala moi malamu. Eboto na utaki koloba tout à l'heure koloba ete moi si azali moto achandisaka situation. Tomoni même na jardin de Dédé malgré tout nzamba salaki ada apesaki ye biloko nyonso mais azalaki satisfait te azalaki joyeux te mais tango nzamba créé Eve mate changeaki. Cela veut dire na mboka ya Congo malgré tout liko pona président mais premier ministre batia mwasi. Pourquoi to poni mwasi? Pamba te mwasi ya kobanda ko souffler président ya kobanda ko talise o pilibunga pamba te mwasa na motema bo mama Arindo kana ya tala biso to komila la na bona kombe e ba ya la bela boyo ya oye bisaka jibe mukulo ya histoire se reprend. Bible Israël baiko banga ba ekolo mususu. Metala histoire de Deborah na Jael. Ba telema ya bibi mbali be bangi bango. Metso ja bibembe. Tokima bako boma biso na bana biso. Du nous levons toko kena bitumba oyo. Basi bakena babunda tanga na mokanda ya juge na bosani chapitre oyo nokuta histoire de Deborah na Jael okomona poème na base ezali wana. C'était par notre propre volonté et par notre propre courage. Nous, les femmes, to longi, to gagner mibale. Mibale ba ennemi ka te même mibale pays na bango. Ba telemaki ba kena ibale le devant. Landa histoire d'Afrique, les femmes bouillantes, ba guerrières. Il y a eu aussi des femmes qui ont défendu le royaume Kachopa. Oh look, mélange kama. Baedu. Ata bakuwa kama kuwa. Koko maiko Megi maya Yobo totala kana matani ya suda Oki mabelelisi Titi boyo Ya dokala Oto na nzambe Ya nzambe Alexikanga Kaka na lolenge ya basi Babokokiste baiko ede bisope Banani Mama Kimpamfika c'est une femme a telema place mbali bakimela andima wa bomayo na place nini mibali babandima ki liwate. Donc totita un peu ba makamba ko croire que la femme n'a pas une puissance, n'a pas un mot à dire. Sinon que échec ya Congo ezali pe par na biso ko conseil moi si comme eloko pamba. Nazo so antempe nazo zola bali no so akota awa aya ko contribuer maloba nanga. Oyo zo so entre Mama Louise na binote ngai na bino. À vous l'antenne. Merci Mbota Zamba na tolandio na bokebi toleki epen. Ive kuku Kukulu komanda mukulu zamale Yoka biloko mabelelisi. Mwase kitako mwase mindozo Mwase ya pepe mwase ba depanse Mwase kitako mwase barangine Oye monene alula na ye pongi Kebaka mwase ya menkoso mwase songo tobo Baka mkena lemba bako maba lese pase Arindo kana ya nzambe. Ive kukuza maela Maria mama na Yesu azalaka mongala o Yudasi atekaka Yesu azalaka nderwande Joseph papa mabokoli azalaka moluba e Jean-Baptiste azalaka de kote Papa na Elibita mama lokele de kakofi Pierre azalaka montetela o Ana mongo. Thomas azalaka mokongo e Ata ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga Salumu ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga Mablomondo Zonga yanda kozoba kisaliba ekosi ate Mablomondo zonga yanda kozoba kisaliba ekosi ate Ive kukula nana kolo mais soki botie président mobali bolanda na ministre mobali mboke koke na kokufa. Pourquoi toponi premier ministre azala mwasi pamba te siko président kolinga mela mbongo toabebisa vie ya peuple mwasi akoba boye te mais soko te mibali konte mibali mobala na motema mawa te yabi ndoki ya mobala bikisaka te mais soko te ndoki ya mwasi akosove mpo alinga
basali en décembre basoti oketa mois février. Pourquoi? Parce que abotaka ayebi souffrance à moto mais mobile lokola yenda apesa ka semence ayebi masolo akokende kobimisa moto yango te mitema mibale ebele eza na bondoki na kati. Merci Mbuta Nangai, Mbuta Zambwana. Vraiment, tozali ko interpeller bande kona biso ya kimbanguiste, ba kimbangologue. Po ba ko expliquer biso esika oyo le 25 mai ezali lokola le 25 décembre oyo ba chrétien ba fetaka. Ba bango ba lobike eke le 25 mai oyo ezali mbotama ya Papa Dialungana oyo azali Yesu Kristo. Yango to kesiko na bandeko kimbangiste. Bandeko kimbangiste basa totalima ya kobunga. Pona kwa adore pe kwa célébrer tomba moto na place à Jésus. Bango nyonso soki bakebi te bakozanga royaume des cieux. To sengi na bakimbangiste batambo na kobanga nzambe. On peut pas kosakana nzambe katikati na vie chrétienne. Yango sikoyo vraiment motuna pe otokotuna changement wana oyo ba changer ba yebisa biso pourquoi ba changer. Est-ce que toyeba vraiment que Papa Dialungana ye azali Jésus? Ndeko moko atunaka motuna soki nazali ko se rappeler. Ndeko moko atunaka moto ya kimbangwise atunaka ye motuna oyo atunaka ye motuna oyo diangenda nde bazali kobenga ye le bon Dieu kisolokele nde Dieu le Père, Dialungana nde Jésus Christ, Simon Kiangani nde Saint-Esprit. Simon Kiangani nde Saint-Esprit. Alors papa nabiso nakende nano pe papa nabiso Don Pambo amekanan ko expliquer biso peut-être ya yebi batu babengi balobi papa DSV le 25 mai et comme le 25 décembre bakimbangwisi baza ko fêter le 25 mai ezali date oyo ya Papa Dialungana po bazwaka Papa Dialungana nde Yesu Kristo soki yo yebaka te Yesu Kristo ezali Papa Dialungana. Omoni bakimbangise bakamati na trinité ba placer mvuruzu kimbangu. Et comme Jésus Kiangani
kiangani azali moto ya botami na se na moi lokola ngai na yo aliaka mapela ambo asala masumu na ye pa yokaka nzala mais Jésus abotami na nzela na molimo santu kokende kosinome mutu kombo ya Jésus ali mabete mais kokalifie ke azali ndenge moko na Jésus ekomi somo pe catastrophe. Landa lokolo. Malales. Bana kisasa bomino na bino. Malales. Yewana azali Yesu Kristo. Alors yango dati papa dialunga na botamaki le 25 mai yango ba fetaka comme le 25 décembre Yesu Kristo apotama. Yango tolingi bayebisa biso mbuta zambwa na lobi tangu yazalaki na kimbanguiste babane ko fêter le 25 décembre. Ndenge bato nyonso ba fetaka mais sikoyo ye abima kuna ba changer comme le 25 mai. Est-ce que bandeko ya kimbanguiste bozali kolanda biso na ebiki bozali kolanda biso bomeka ko rejoindre biso wana boko répondre na mituna tokeina nuna Tula manda bujo. Male bonino. Malales. Ça veut dire bandeko kimbangiste bazako risque ko banda église na bango mobimba pe chef spirituel bakota na bife soki ba se repentir te soki bazongi marche en arrière te na matea na bango toke esika ya mvuruzi yo tobengi na kombo ya tata Diangenda soki babambaki ye mibanga akoza kombo ya kolabo mo kolabo ezali moto ezali ko collaborer na gouvernement en place papa na biso Diangenda ki pire mobutu tango baza kosasine bato nzela mama ye mokokata basi bagorge na mibali koyibaka babijo bato na bakingo okata matoi église ekimbangisa baki ocourant na yango mais mvuruzi Diangenda azalaki tuta kocelebre président mobutu kotombolaka ye likolo sa makila ya peuple congolais bazalaki kotire attention na ngo te. Les premiers collabos na kati ya baéglise et tout c'est l'église kimbangiste ce sont des vrais collabos yango pe na tango tozali na yango bazalaki kocollaborer na gouvernement ya Kanambe bato batomboli vote wana PDC qui a besoin d'aller bakimbangiste yango bakimbangiste to bakayete pona kokoma kimbangiste ko landa kaka uniforme vert blanc te meyebela ni vision nzambe nini aboya couleur mosusu batu bazalaka na blanc vert esengeli koyeba tina couleur wana miso zo mona ngo couleur mais na sena moi to na miso molili ya ba prière moko za na kati ya couleur wana bandeko nanga il faut faire le discernement. Église kimbangiste bebisi batebele église kimbangiste il n'a pas de crainte de l'Éternel nzamba bito ko fuka mela moteto singa ye mokote boni ba fuka mela ka papa nkiangani nzamba saka de sengote azako mona mama bato a 70 ans na sani na ya fufu atena mutu azoke de ko bendera na mabongo pona ke de ko pesa papa kiangani nzamba bito fuka mela motote église kimbangiste tia bato esclave ya kota bato sama papa pe ba fuka mela ka papa na biso kiangani pona ko tondi sambongo ko avege peuple ya de Dieu ko ba ete kivusu kimbangu abimela kibiso yango kimbangu abimela ka bino na télévision ko ko baté yango pesa kimbangiste ezali kaka na bango ba kimbangiste place so mona kimbangu te ezali aveuglement spirituel. Merci mama na biso igete modeli ko pela na kota na kati na igete vraiment to komi na tango moke ezali église ko mona royaume des cieux te. Parce que ezali libanda ya institut l'Éternel. Merci. Contre Bible. Pourquoi tu veux bien wana? Merci maman na biso igete moto ekelate. Yango église kimbangisa to bakayete zala bondoki alika kolia moto te ko désobéir na loi nzambe ya bondoki. Merci.
Merci Maboko Makasi Pona, ma belle Alice, Maboko Makasi. Maman Guette, mon pikomo quand on répond bango eza yangoyo. Depuis 1965, tina data leloyo, la Mama Congo, la Congolaise, n'a jamais eu de bonheur envers le Congo. La Congolaise, azana droit na ye ya kopesa biso ba mbata. Biso mibali nyonso depuis soko salaka na politique ya Congo depuis 1965, tina data leloyo, bazana devoir ya ko prouver biso ete ba ko satisfaire Mama Congo. Tout homme précisément ba o bazo tombolaka misapi ngai naza activiste ngam na ko délivrer Congo qui que ce soit. Maman Louise to entendre ye mais to écouter yete parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Les deux verbes na Congo to na maladie na yango. Ce qui to ko yeba que signifie écouter. Okolanda ligne par ligne makambo Maman Louise abimisi okomona ete abalaye tout politicien congolais, tout homme congolais a sauvé mutu moko te. Masu Kabila dégage. Kabila dégage to yembi, to lembi. Kabila to longolie. Atiri kitunga polele. Muta otele kula ke le rozaki bokondi. Azake. Ti Kabila ye kozonga. Ndao zawa to kende boye. Ti wapi. To otele tu habito to lembi. Ya tishine ezalo bapala ngai. Limbisa ngai. Nazo manke mutu respecté. Ezande likamba Congo. To lingi vérité. Aussi longtemps que vous allez moi mobali na Congo, il faut prouver Maman Louise m'a représenté ba maman était yaka beta to le prouver ce que vous ko so kanambe. Et si tu ne le fais pas, Maman Louise a beta to le biso maman to ko le devant. Ezali kama soni pona ko mona ete biso mbali na data lelo. Oreke to ya to similie. To calmer Mama Congo, to za kutu ko ya su ko provoquer ba mama na biso. Toza ko deserve to toza ko mériter ba mbata ya ba mama ngam ta liboso naza ko ndima mbata ya mama nyonso ko ya ko bete pa na ko ndima yango nazo nselo maloba lo mbuta zambo na salibino nini po akoteli ba mama Louise Mama Nuno attaqué à côté libino te bozala pe bokumisa ye à côté libino vraiment mutazambwa na lapa lelo kokote la kalisusu ba mama te balobi kolia na mwasi kolia na ndoki mpe kindoki ya mwasi ezalaka somo ao tubiao na metapa koma hizo atabakuwa koma soki olandi kindoki ya mwasi na ya mobali kuta zalaka na mawa me mwasi abomaka boyoki ba mama bakoteli yo te kokotelaka pe bango te mbuta zambo na yo lobi nini ao tubiao na metapa koma hizo atabakuwa koma Gendre Maman Louise pour ayeba ete ba mama moko abanga ka mokonzi azana ete na mokili do Maman Louise soki oza kokotela ba mibala ba Congo o baza trop moyibi kindumba ya koteka pays alors Maman Louise yonga na mi esika oyo tokomeka esika oyo mama na biso igete 2 minutes kaka mama na biso igete 2 minutes soko leki na kati prière na yo kaka prière na yo po mbuta za mwana na odompambo na mama na biso nono lelo balala kitoko merci beaucoup papa na biso toke na kobondela nzambe asunga pamba te Congo na biso ezwa kimia to bondeli Éternel Dieu des armées papa zona yo lokumu merci pona ko salisa biso suba Elia poko mwa lelo mingi to lamuka ki nzamba komi na moma oya 20h te nzambe kasi na bolingo nzambo komisi biso merci pona ba auditeurs so batiraki attention na radio Lisoro pona kolanda mateya pe likambo etali bakimbangiste na pokwa mwa lelo nzambe tikete ndeko nyonso ya sosoli azonga na kati na kotambwa na kobanga yo abima na kati ya aveuglement o église kimbangisa liko koti sabato nzambe tinda puissance na yo etumba
bashene nyonso oyo eza na kati ya eglize ya kimbangiste mpo na kobebisaka makila ya peuple congolais, mpo na kozongisaka makambo na yo na ndenge mosusu. Fimbo nzambe moto na yo ebanda na papa kiangani etake ekiti na baeglise na bango ba chef spirituel etake me nzambe boso na yo pe kobanga yo etambola dans le monde te toyebi ke yo kosala suka peuple bako comprendre vérité ya église ekimbangisi tina na yango ezali nini oyo nyonso tobondela ko nzambe yo yokaka tike toyokisa église ekimbangisi esoni ezali église ya diable ezopesa gloire na nzambe te bakamati kombo na bateli boso kasi na molili baza bandoki bakadia mpemba yango nzambe nazali kobanga te po yali nzambe bokozolongaka oleki papa diangede na makasi oleki papa mvuruzi kimbangu na makasi oleki papa kianga na makasi batake nyonso bakoya nango mpona baintervena bakota mpona kolobela bango ezala nile sans effet ezongela bango fire. Dans le nom puissant de Jésus qui c'est moto. Et taqué ba jupe ba mine ba vert. Et taqué ba blouse mine na pembe. Et taqué bango nyoso la kata kamba kuna. Jérusalem a satana. Et zika. Et pela. Peba yoka soni. Pebi ke nzambe ko sa soya église kimbangiste. Oko bebi sa bango. Pe mokili bako tatra bako yoka soni. Po tali nzambe la ba moi. Bali ko bungi sa pepe na yo. Tala pepe tali ko la butu moi. Ba marche partout. Mais papa na biso kliangani. Azali ko collaborer aka nambe para ko tangi sama kila pepe congolais. Na saka na kombo na yo. Car la Bible déclare nzambe marchons de la quête de l'État. Nayaka libala, nayaka kosona te. Yaya nayaka na kalibala, nayaka kosona te. Nana yati ya miliki ba c'est vrai qui méchant. Il tape les branchés. Obominga ya dodo, kasi na boli mote. Arindo kala yo obominga ya dodo, kasi na boli mote. Yaya mama ya mwasi makelele bete vrai bata. Songi ya mama na yo. Alinapa ya mama na yo. Aloyege ya mama na yo. Abuzoba ya mama na yo. Kusaka, grand frère propre. Obominga na dodo, kasi na boli mote. Komanda sube yo obominga na dodo, kasi na boli mote. Yaya mama ya mwasi makelele bete vrai bata. Songi ya mama na yo. Alinapa ya mama na yo. Aloyege ya mama na yo. Abuzoba ya mama na yo. Ive kuku. Mukulu komanda mukulu zamale. Yoka biloko mabelelisi. Mwasi ya kitako mwasa mindozo. Mwasi ya pembe basa ba defanse. Mwasi ya kitako mwasi ya barangine. Oya monene alula na ye kongi. Kebaka mwasi ya menkoso mwasa songo tobo. Baka mke ya lemba bako maba lese pase. Arindo kala ya tambe. Ibe kuku zamaele. Maria mama na Yesu azalaka mongala o. Yudasi atekaka Yesu azalaka nde Rwande. Joseph papa mabokoli azalaka moluba e. Jean-Baptiste azalaka de kote. Papa na Elibita mama lokele de Kakofi. Pierre azalaka motetela o. Ana mongo. Thomas azalaka mokongo e. Ata ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga. Salumu ofilinga izoba ese oyebi nivo yanga. Mablomodo zoma yanda kozoba kisaliba ekosi ate. Mablomodo zoma yanda kozoba kisaliba ekosi ate. Ibe kukula nana golo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mama e kuda. Olalaki na bozolo. Mama e kuda. Asipiki ya kawele. Mama e kuda. Olalaki na bozolo. Lisable branché. Nana loko. Ay, titi boyo. Kula. Nana na bozole. Nana kula. Atoto kena gawele. Nana kula. Sokata kula yede bozole. Titi boyo. Atoto kena gawele. Meki mayari na biso kala karamba tade ya. Meki maya. Atoto kena gawele. Yo, mana kombo. Yo, mana kombo.
monde au Congo. Yaya tout le monde au Congo. Yako la vraie Congo. Congo mon canadiso. Isa bakisa Congo. Meki mayere yaya yako la vraie Congo. Ah, tato mokolo. Yako moto papa. Titi moyo. Katala kamana Congo. Mike Kukunda. Ife Suka. Yves Landa Lokolo. Yaya biso to kase ne bale. Yaya biso to nani. Iyo kabiloko. Titimboyo. Iyo kabiloko ya mamoko. Olena. Ekimo kosanga. Alexikanga. Olena. Landa Lokolo. Moto papa. Moto papa. Mélange avec Baba. Kuwa koma kuwa. Kuwa ingoko koma ingoko. Mengi maya. Yobo totala kana batani ya suda. Oki mabelelisi. Titi boyo. Ay. Ya dokala. Oto na nzambe. Ya nzambe. Alexikanga. Ay. Ao tubiao. Mike Kukunda. Landa Lokolo. Landa Lokolo. Malalaise. Bana kisasa bomino na bino. Malalaise. Tout le monde a bougé. Male, 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 bonino.
Bala koboto binae, alubina malale. Baroma biti mobila. Baroma ya biti mobila yo. Bosa bi bosa. Bolo moso banga yo bagona mona. Babeni mama bagobalula. Ajibe moto pama ye bagona. Le dejimo. Diga mama be bagobalula. Merci Maboko Makasi Pona, ma belle Alice, Maboko Makasi.